Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique, au Congo-Brazza ou encore au Cameroun sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. En plus, plus personne n'a besoin de se déplacer. La famille en Afrique reçoit directement l'argent sur son numéro mobile monnaie. Faites profiter la famille. Fally Ipupa live concert. London, 8th of December. Get your tickets now. Fally Ipupa. Majorité kende na Congo pour na luka basi. Basi après je crois il y a une mentalité, il y a un problème en Europe que par exemple makanisi mongo boye na tout ce qui est mongo l'état et que ba ça va mutu. Pour elle son bonheur c'est d'aller épouser mutu. Kuna na king ou peu importe. Et ça bien pour naye malamu mais kolobande te que basi apoto ba yebi ko kipe ni ba ça c'est faux. Akeno zo moi ça king ayena awa pona king na bando yemba bien ayembe ale kwanga. Women of today, they just act like men. Everything with them is argumentative, combative. Oh, I don't want to submit. Oh, I don't want to cook for my man. Oh, there's no leaders in the household. What kind of nonsense is that for you to say there's no leaders in the household and you call yourself a Christian? So on a posé moi ça na continue. Ani kakayo mukonga ça nyoso keep yeka na Congo. Potanga ya awa, a commandé ti biso to côté TikTok. Tokose Instagram, tokose na Brazil. Feminism is also servir basa mwindute. This is one thing for to realize. When tangu masola feminism e bandaki na table wana, they had no black women in mind. Here we're in the UK, you have to be a boss babe, you have to be a boss chick, you have to get your money up. There's zero education even how to sukula yo caleçon. There's a lot of men who are lazy, yeah? Let's not get it twisted. Tu es marié? Est-ce que tu es marié? Non, ok. Donc là, tu es en train de parler juste pour parler. Bobe déjà ma bé, bozela, malembe. Tu vas na tiki lo, ba boti ngala lo. Tu vas na furi ka botake ngai. Tu sama ni yango. Basi ya poto baza na esprit ya kibo mwasi. I definitely take time to cater to my man. But I was a wife.
citron, na sali pe massage, pédicure, manicure, na lambeli so alingi bilo rapoto, na lambeli bilo rapoto, so alingi na lambeli tsaramade sou fumbwa mbi kanyos na olambela parce que ba éduca biso d'accord. Donc si une personne, elle trouve que pour elle son bonheur c'est d'aller épouser mutu kuna na king ou peu importe. Et ça bien pour naïe malam, mais que le bandé que basi a poto baïbi qu'occupé mais ça c'est faux. Mais parce que c'est faux. Osons mélanger c'est faux. C'est faux. Et swinga parce que je fais partie. Laisse-moi finir. Et swinga parce que je fais partie de ces personnes qui savent s'occuper par exemple d'un homme, d'accord? Je sais le faire. Donc quand j'entends des personnes comme toi, bah monsieur je sais tout bon le basi a poto baïbi. Osa le kuta papa. Question. T'es pas marié, t'es dans un mariage. Donc, ce que tu veux dire, c'est des paroles. Il n'y a pas d'action. On n'a pas encore vu, tu n'as pas encore vécu. La terrorisme. Tu n'as pas encore vécu. Attends. Zelanan. Ok, Bozela. Dorine. Maman Dodo, Bobani déjà. Bozela, Nanan Bobani déjà ma bé. Bozela, Malembe. Zela Nanou. Zela Kassina, na kotsa. Maman Dodo, allô. Zela, Kolobelote. Attends. Zana kotsa kasi Maman Bobette, ok? Your opinion on is non, ça est ready to na quoi de bon. Na quoi c'est de ok. Kotsa déjà quoi ça? Mobile moba kene na Congo. Pour moi c'est a use a microphone na ite ayemba ate. Pour nous na Congo ba yemba mingi ba use ba microphone. Tanga yena moi sango awa, moi sango pe abani ne psuko yemba te. Neta bando yemba na Congo. Pour moi son tanga ye akomi moi sa nani, moi sa poto. Akene ozo moi sa kin ayena awa pona kin bando yemba bien, ayembe ale kwanga, ba filmer bongo. Sikoyo po nini échanger awa. Microphone. Moi si ana poto, I use a microphone pour yo yemba. Microphone. No, stop. Okay, then a bandela, diamond. I thought she's a singer. No. Microphone. Pour moi si na yemba bien te na ndaku, a use microphone na bien te. Na Congo ba use ngo bien. Si vous avez un moi sans comme moi sa poto, aïe m'a des sous mingité, a changé. So c'est là que ça to bali moi si na Congo yene comme moi sa poto a adopté ka awa na bizale ka awa changé na été. So on a pour ça moi ça na continue. Ani kakayo mu Congo ça nyoso keep ye ka na Congo. Pourtant ya awa a commandé ti biso to côté TikTok, to côté Instagram, to côté na Brazil. Ok, c'est là que c'est Diamond, pardon. C'est là que nous posons na kota na Diamond pour le lobby to ko sa bango TikTok na Instagram because to yebi ke Diamond ye moko ye na famille na ye mubimba bazaka na TikTok na Instagram. So Diamond, please okota we sabiso, what do you think? Otuna ki ne bandeli pourquoi mibali bazo kende me basi bazo kende mingi nazo mona za mibali parce que basi mingi o bazo kende obala abroad beza basi o batula lenga la mona basi o bazo kende batula baza susu o bien ba bimi na bele awa réputation na bango baby do faut pas que luka biska msusu pona mibali o bakendaka na mona ke balembi ko manipuler basi awa bazo mona susu basi ko manipuler bazali susu te the un is that there's two ways basi ko manipuler susu bazate parce que basi awa poto to va na rate to so na batin bele te osukla makolo ba citron batin zate to ko sa ngo lelo mais maybe 6 months time susu to continuer mais tant zate ka to va na to sukla makolo Yami balé ezani ni ke basi ya awa baibi sou valeur ki moi cité basi ya awa baibi ko vanda na libala te basi ya awa baibi ko garder libala te c'est pour ça mi bali mingi ba okene bana bango na Congo ko zonga na makambu mama bebe talbi awa tango pe okene ko zwa moi si kuna tango ko ma awa akoma mekara moi si ya poto pona ngezo kipete ke o basi ya poto baleki boy eza moi si valeur eza ndenge ba coalition eza éducation na yo eza makambo belé o ezali kokota na likambo wana moko o bazo ke no sala ngo so bazo moi si malamu good luck to them so bazo bali ya malamu good luck to them mais suka bogo ya kanga na question na zela na kota na papa trésor so papa trésor question kasanga na tuna eza ke basi awande basi nyoso baba beba. Because that's what's basically I'm hearing. That's what I'm just adding because you're le bike attention because binom bale balobaki attention ki moi sango ba awuti Congo so ka ye arobe bakaka. So you're basically saying I want Sorry guys, sorry ngana tuni question pana papa trésor. Please go ahead. Je suis désolé. Bon, mi bali bazo ke no basi na Afrique
principalement au Congo, ils ont par manque d'affection féminine. Ça aussi. Ils ont par manque d'affection féminine. Ça c'est vrai ça. Comment ni tant que tu bats la moitié, tu bats la mobilité. Tu bats la moitié parce que tu as la posa qui est moitié na yo. Na za la posa te na kotisu na ndako ya libala, okomi na ngasu mobali mususu comme rival la ngai. Wa rival la ngai. Oza moitié na ngai partie qui mobali ezali, na ngo posa pa na yo te. On a za na ngo déjà. Basi bile na poto, baza wa mibali. Balo wa mbasi soda. C'est masculine. Soda. Tala etambula ba basi ya poto. Na lili papa, l'autre tombe à malembe, to freeze. Tombe dans ma case. C'est là, c'est ça. Baza bana tanti. Pas de charisme. Vous comprenez? Bimisa bon to dendelo. Baza tanti ya biloko o ki bo mwasi ko sa. Kabate kabate dendela biloko C'est là, c'est ça. Baza la posa ko yekola ki bo mwasi te. Tala pour gagner mobali Kala ezo senga to gangue la mobile faut ça qui bon moisi na sala. Il faut qu'il bon moisi ezala. Faut ça la moisi. Pour au fan sa mobile na kati ya ndako libala. So ozo même la mobile agressivité. Ezala ko ozo ba stress. Obi ba mibale belé lelo, no peut-être ko éviter mibale belé ba kufi likolo makambo. Na poto. Azozwa makambo ke azozwa affection te ya moisi. Aza stressé na ndaku et donc arrêt cardiaque azui AVC. Vous comprenez? Parce que yena mutuna omoni makele na moisi na ndaku so eza trop pona biso mibale et ma biso ba stress te kisi soki so mobile akomi la omoni so mobile aucun rapport faut arrêter. Na émission mona lobaki ya mobile aza lokola ngolo. Ngolo eza so simbi na boko boye. Akima amba donc ba mbisi misusu te mbisi misusu kanyo ngolo so ochebo agrisa papa mobala a bongo mobala alwa mwana ndi bala alwa mwana na mobala na olobango moko to koma kapie ofandi bolbaki o mobala fala ala kisa be émotionnel mobala qui n'a pas moi si ala kisi bo émotionnel uzomona mais même moi ça je permettre yoti ya oza mobala devant yi so le minute ambo awani ko gana kuto la type na kala ki vidéo mo ya bobe ta poster ki ala moi ça do azola ça on m'a dit pour ba ki boye pa makambo ça ye mo chango a checker moi ça ticket déjà mobile déjà voice moko agressive oso pa mais ye mo azo nga so na osani chalo wa ta ba biso landela la voice otinda ki na moni pena ki no na ça qui est donc ils ont mona basi ya poto baza na esprit ya ki bo mwasi ti Kobala na Congo, batubeli bazoke no bala na Congo non seulement parce que ba na posa au salango parce que ba sœur na biso pe na poto ba mère ba sœur ba génération belé autoro sangisa bango ba mutu passe. Ngala mituna question pourquoi okotika mobali na okoma na niveau okeno bala na Congo ou bien que no linga mwasi na Congo. Et ça parce que ozo sala ba duty na ote. Ozo sala ba misala na otata ke mwasi basi ya poto baza ba mibali. Etamboli déjà koloba makelele donc bah tout mais quelque part aussi bah non quoi belé ne bazana baza bah irresponsable bazo sala ba misalate ba fanda kana ndako ba pesa raté loko mokote conseil ngana oloba toujours na bande kwa mibali il faut luka moyen nyonso ya kozong sa responsabilité et là au monde a sali constant na poto ezalo kola moi ça zozela mobala a provide mobali pe azozela moi ça azala na soumission yango mutu zo sala biso ke tozo kana kate na bapoto ya lobi na osala te suri ya sali ye pa lobi na osala te suri na sali on na Congo so tali bien mobali suppose à mobali il faut jouer responsabilité na yo moi si pe ayebi ki responsabilité na ezabo dans les situation où ils nagé na deux côtés na ba sero toujours bazo ke no bala na Congo o bazo ke no linga basi mibali na Congo kuna faut ba ke mobala Congo déjà un esprit ya ozana basi ya basi belé. Quand vous avez mis na place moko boyeke vous avez koza yo moko osimba pena mutu à part wana bon ya mibali ko toyibi ke belé ya basi to baza na Congo kuna ngana zaki na bango kuna pona bango ba yebika ke basi ya poto ba mitu passe soit atali moi mobali bo yebike o azana problème affection après wana osala nini a osala tout pour gagner mais azana mobali na Congo donc faut bokeba ndeko soki balobeli yo likambo
na lokota ya Congo lokola Lingala yo monoko ya mboka. Ata soki oyoki malamu, umeseni kozongisa maloba na lokota nini? Na Lompoto, na français, na English, to Lingala. Yekola Lingala na LCS School. Jifunze Kiswahili. Wisa longuka Kikongo na LCS School. Yeko tetela lokala saka LCS School. Mu LCS School longa ichiluba. Learn English. Apprenez le français. Aprender español. Aprender português. Lernen Sie Deutsch. Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique au Congo-Brazza ou encore au Cameroun sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. En plus, plus personne n'a besoin de se déplacer. La famille en Afrique reçoit directement l'argent sur son numéro mobile monnaie. Faites profiter la famille. So can I ask Zelana Natunanano, because I wanna bring in yourself, Sentish, for just a second, yeah. So he's saying that Basi Apoto, Bazan, they're not feminine, basically. They're not. Would you agree or disagree? My peers are very masculine. The women of today, they just act like men. Everything with them is argumentative, combative. Oh, I don't want to submit. Oh, I don't want to cook for my man. Oh, there's no leaders in the household. What kind of nonsense is that for you to say there's no leaders in the household and you call yourself a Christian? That's the problem with today. Everything with us is we just want to fight men. You can't even compliment a man or say a man is good without somebody saying, oh, is that pick me or is that pick me? Women today is like they hate men. That's what they give. They always say men are trash, men are trash. And now when are going back to Africa, Babala now is a problem. You guys are upset. But I thought men were trash. Women of today, they belittle men so much every day online, now TikTok, now Église, now everything. They just treat them like they're nothing. And that's why the men are leaving. So the women of today, as unfortunate as it sounds, they are very, very, very masculine. A man doesn't want to marry a man. Yeah. Donc ponayo, okay, I'm gonna bring in a second. Donc ponayo ozo bake biso awa na poto bana basi bakitsa mbali valeur. Ozo pesa ba on ba complémenter, ozo pesa ozo ezane titoza so fier ya mbalite. Okay, so donc yeah. And the bandina makambo ya feminism. Feminism, I see that you are equal to a man, so that means you need to go out and work like a man, you need to go and bundana like a man, you have to be combative like a man. And now look, the average age of marriage in Congo is 19. The average age of marriage here is 27. If that doesn't tell you something, 30 even, if that doesn't tell you something, then I don't know what it is. But we are too masculine, too masculine. But you said that you disagree. I disagree. Po, mi basiana, o ba osala ba o cleaner ba o makolo na ba citron, ba o déjà pour mettre makolo ça qui exemple. Let me finish please. Don't worry now. Asilisa. Basi kuna na Congo, tant bazo nika ba on a citron baza na intérêt. Tena na wanza po ba ya na poto. Bazo sala ngo for interest. Yeah, po ba ya na poto. Yanga tant ba ya ba changeaka. On comprend yanga pe mingi bazo kufa na Congo na ba heart attack na basi wana. Bakamba oke mona basi na bazana mibali na bango bashina ka mibali awa ta mobali na otindele azuli ndaku na Congo mwasa na pazana mobali na ye bakoti na Congo bazo shina mobali na poto tanga okende kuna zui hata taka kufi na kata ndaku na omba okende kukufa kuna yango na ye bisayo bazo sala ngo po bazana posa poto to ezala poto te ba nga sala ngo te you know what the problem is? The problem because now you have been noting. Can I say one thing? Wait. Mobali ato sali nyonso balula na bango kaka. But it's so easy for the mobile akufa akwea. Now the nyoso te now is that easy for the mobile akwea na temptation than mwasi for me. Is that easy for mobile as a visionary atala nzoto ya tala mi mwasi mingi to are emotional. Yeah, to linga mobile is mostly emotional, mobile is mostly physical.
Okay, add to it and then I'll come to Jeffrey. The thing is, what she said, yes, Mwasi Apoto, they want a passport, but what they also want is marriage. They want marriage. There's not supposed to have marriage. Women of today always say is, I don't need a man. I don't need a man. So why is a man going to go be with someone that's saying, a man would prefer to be with someone he even needs them, even if it's just a passport. A man wants to feel needed. Am I lying? You want to feel needed. They want to feel needed. But women is like, I don't need a man. Quelque part, Cynthia a raison, okay? Because really emotionally, I don't think it's mainly basic to blame. It's society pay comme société. Société. Ah. L'English, don't go yeah. Society. Et ça lui fait que basi mingi ba koma nengona. Pourquoi na touch up on makaba feminism te BBC. Feminism is also servir basa mwindute. This is one thing for to realize. The moment tangu masola feminism e bandaki na table wana, they had no black women in mind. Bando le bla basa ya biso nem to BBC yango. Biso basa mwindi to BBC makaba feminism. Mi bali mingo bazo kenepe kongwana oui naza d'accord makam ya trésor bi eza lack ya affection. Affection eza li susute. Pona ngana kolo ba ke oui you can be a go getter. Kene ko sala business na okay. It's not whatever you have to do, but you have to know how to cater to your husband. You have to know how to cater to your man. I definitely take time to cater to my man. But I was a wife. But nurture me. We have to know how to take care of them. So I promise you, Jeffrey, I promise, I'm coming to you because I've got a question for you. Je rejoins quand même ce que Ya Trésor il a dit parce que c'est vrai que Lelo, en tout cas pour la génération Abisso, Banabasi Bakoma Kaka, Bolingi mariage, mais pour la baron mariage, les aka mukol brosa la fête, bosali flash mob, batunios ba moni bino, boleki na Voice of Congo, boleki na Wedding Congo, Guest Congo, wala bo sepeli mesiko libala eza après. Libala eza ka jour wana te libala eza après. Yango na lobby, oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes basi misusu ba komi koleki ça c'est vrai. C'est la vérité, mais eza généralité té. Mais le problème il y a génération alelo eza makambo tozo loba il y a féminisme. Ba komi ko bossa na que de base toza basi. Moi ba féminisme, je m'en fous na binobo c'est pelate, c'est pas mon problème. Mais c'est vrai, na Bible ba koma que la femme est sortie de la côte de l'homme. Toye a poto assister mi bali. Donc avant comme Diamond a lobby avant toza la basi okoki kozana une société na yo business na yo elo konyos mozana mwasi avant kende musala biloko nanda ko eza mobile na yo ata yo kenda na musala mobile na yo azongi avant yo me biloko eza na ndako mobile ayebi ke na ndako nanga mwasi aza. Donc oui c'est vrai que mibali nyos bo trompa na bino parce que bino bozane ces années na bino mibali ba trompa na bango mais ayebi ke na ndako mama aza mibali ba trompa na bango nyos ba yeba iloko lobby olobi ke bana mibali ba trompa na bango kaka eza ni na bango. C'est l'homme oui il y a certains hommes qui ne trompent pas c'est vrai mais c'est l'homme. Aujourd'hui une femme avant de tromper mobile à abandonner qu'on réfléchir à autant le pour et le contre mais mobile avant qu'on tromper quand moi c'est pour le bon tromper au caraboué et pourtant ça veut pas dire qu'alingioté ça veut pas dire mais et puis en tout cas on a mon appel tonton Ebele là-bas sont OK par exemple restaurant africain on a azolia na tout la tonton mon papa azolia na restaurant tsamade suna quoi na ndako za problème allez piscina moi intelligente pour na ndako ba utanga mutu pasi donc yango na yekolia awa eza pasi. Mais Bakape, Jeffrey, please, because we haven't heard from him. Please, Jeffrey, your thoughts. Is it that women back home are better wifey material? Donc, basi babuta Congo, bangum tu baza basi ya bien. Of course, women à Congo baza basi qui basi à poto baza mou éduqué dans libala. Basi à poto, c'est la vérité. Parce que déjà, tu vois l'exemple par exemple. Bobette, c'est l'exemple pour nous de parler des hommes basi à poto, mais comme tu le bandé exemple parfait, c'est pas dire. Mais comme on a dit basi à poto, bazo baby ça, Bobette. Parce que y a beaucoup parfois ils ont mélangé nous ces ça et nous comprendre ça veut pas dire que parce que pas dire parce que cause moi si na Congo soit comme na poto comme quoi basi non c'est pas parce que comme moi c'est à poto ça veut dire comment le système basi à poto
ça dépend d'âme dans le lobby et ça éducation à moto tout le monde ça dépend de leur éducation. Faut pas mélanger les sujets, pas dire que parce que généraliser les hommes tous sont les chiens, les femmes sont comme ça. Non, on n'est pas tous pareils. On a tous une éducation, on a tous une base. Donc ça dépend de la famille que tu viens ou comment tu as éduqué. Faut pas mélanger les choses, faut bien comprendre. Vous aimez trop, je vous disais que les gens, elle a dit qu'on généralise, mais elle veut de généraliser les hommes, tous les gens trompent, les gens ne trompent pas. Elle on te le dire, bah c'est comme ma route à Port Congo, par exemple la Port Congo, le Congo, bah c'est à Poto. Aux autres financiers, bah c'est à Poto, le monde qu'on savoir. Okay, wait. I need to bring in. Can I ask you? Yeah, Senti. Yeah, aussi ça. Okay. Ça vous zolo bano. Bolo bakate pour na istengo kolo. Pas mon abino émission. Bolo bokan sama comme zo les nations c'est en latina. Déjà le 1 parce que bino mo zo basi. Nous zo basi à poto boki ça basi à poto. Et puis moi c'est libale. Okay, can I bring in Sentish? Sentish, and I'm gonna come to you. 1 second, ladies. Don't worry. Bozela. I'm gonna bring in Sentish, and then I wanna bring Papa Tresor as well because I've got another question. Don't worry now. To his point, I feel like the UK, we teach women how to go to work. But in Africa, they teach women how to be wives. So the education is different. Here, when you're in the UK, you have to be a boss babe. You have to be a boss chick. You have to get your money up. There's zero education, even how to sukula your caleçon. None of that. The machine. In the machine, not even just to chop onions. There's zero. But in Kin, they teach that from 5 years old. From 5 years old. Yeah. So that's the problem. We don't have that education. Why? Because of feminism. So, question, Papa Tresor, yeah? Because I need to ask you this question, okay? So, is it a case that women from Kin, they have all the things to make someone to be a wife, but here in the UK, we're told boss chick, balinka kabatu biso tolinka toza kaba boss namba boss, tolinka musala elo mususute. Is that the case, or is it something else? You disagree, didn't it? Omoni, avant de répondre, on a le banlo mon Bobette. Bobette, kolinga ko exposer mobile na attaque na place na ba Congo kuna po bachile bazakala. What don't you do yazo sala kuna awa? Olinga kende kote kuna. Ozomona. Kolinga te to sekaye ke bachile zakala. So na biso formule zakala et persona mawa. Ozompa. Ils pina ils satanique. Yeah. Mais si ko le problème ezali ni na lobano ser nanga. Mobile wana eza nyo sauté bakenda kuna na volonté na bango balinga kuna akei parce que yo zo PCT iloko wana linga pa na yo en tant que moi si o PCT a commis desperate a commis can I just ask Zakalaha? Zakalaha is a portion is a kisi They're using it a lot now, Congo, to attract European men. So, but ils ont pas bakanga mibala poto. Basui, pardon, sorry, Nazario Robente. Basui, girl. Is that discharge na kaka basangisa? Sometimes it can be. Yes, sometimes it can be like. Donc voilà, en détail, on a vu ce qu'ils ont demandé. Au moins, pourquoi vous tient à la niveau ce qui est là, moi, la masse dans ça là, peut-être c'est que nous avons la coupe pour moi, et comment la Congo. Quand on va le dire que ça pour tout va traiter en libéral bien. La jeune fille va remonter ma liboso va flat. Pour ba ebi ke ba noko epele bazana ba na problème sentimental. Wana wapi awa ona Congo. Problème alors. Eza ko ba na problème ma bolingo. Epele ba yana ba ba ko se défouler. Au moins pena moi eza basi mususu pena ko. Ye penza musala na yeza ke apprendre mi ba la charge. Ozon kwa azio pena charge séjour no mobimba ala la apesa ko nyoso lingi asala ka oyu o basala ko kuna te ko. Bango ba yete kasi on habite yo siko eloko yazo sala yo ko sala on te quoi ngala on bate basa poto basala ngote ngala ba basa poto ata basali ya hey yo Bobette c'est ça na oko Bobette oyebi eloko faut comprendre que non mbongo comme passe ya pour que ne Congo et c'est la mbongo belé billet na zali kolo place au fanda séjour ba famille bazali pe moi si on peut olingazo pe sa mbongo
mutu moko nyonso kaka te bazalaka kaki na Congo kuna kaka po asakana misu baza aposa otonga pas comment aposa otonga mikolo mais soki obakisi le fardeau à part kotonga obakisi le fardeau ya sentiment ozomona te quelque part bino yo mo ozo break family na yo lo ba ya kende kuna kufa ozo exposer mobali na yo ozo tia mobali na danger. Et ça danger public. Et ça pour la moto aux yeux au tien la carte du boulot boye ya moto akufa. Pour yo tu t'en fous. Yo ça moi ça poto. Donc vraiment et là on a émission on a donc don't put your man in danger. Zoa yeba parce que naba sa poto. Naba sa ya Kinshasa. Na lo ba toujours là au moko. Moi ça poto soki azu moi et loko o ya ki binos bo abasi. Wa le ki muninga sati. Soki moi ça poto azu ka ke loko oyo moi ça qui na exploiter kati na kati ne aleki moi ça qui na musika na nenga sakana ti ozo prendre parce que nous azana nous moderniser azana nous mayele azana nyoso propriété make up tout bilamba toi na ngo abanga mbongo te so soit la kisi abakisi suki bo moi si na kati na ye akomi susu au-delà babo za standard boy so ka tata na c'est parce que manque d'affection na c'est boy so asangi sino semi balana na ki moi ça poto akomi boy mamoko. Okay, mais en même temps is that an answer Darren I could say and then I'll bring you in as well. Yeah. Vous répondez à votre question. We are doing it. Non, yes, to sala. Yes, to sala. Meaning to kipa mi bali na biso. Can I explain? Let's speak it. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas seulement parler pour parler. L'humilité précède la gloire. Bobet azoloba, mais moi si na libala faut ozala na kimia. La paix d'abord. C'est vrai qu'on est là pour parler. Zakato lobate ba mon abiso tozo sala chaud. Non. Libala c'est quelque chose de sérieux. Le mariage c'est une institution divine et c'est très combattu. Donc on n'est pas là seulement pour parler. Jeffrey hier Aza très frustré, Aza blessé de guerre. Ah, bah, problème, donc lui il faut le laisser, il faut parler avec sagesse. Mobile il faut aller la sagesse, moi si il faut aller la sagesse parce que surtout pour la basi, il faut aller la sagesse parce que Bisonde, c'est nous qui tenons la maison, c'est nous qui tenons le mariage généralement. Donc il faut arrêter de parler juste pour parler. On est là pour que les générations au bazo kabiso ba génération nyoso pour aider ba tumi sous bazana problème na bango na mabala balo ba mona que solution paix eza. Koganga c'est bien mais à un moment donné faut yo canapé, faut le bapé makambo sensé. Moi si faut la sensé. Femme sage bâtit sa maison, l'insensé la détruit. C'est tout ce que j'avais à dire. Ndeko, soki balobeli yo likambo na lokota ya Congo lokola lingala yo monoko ya mboka. Ata soki oyoki malamu, umeseni kozongisa maloba na lokota nini? Na lompoto, na français, na English, to lingala. Yekola lingala na LCS School. Jifunze Kiswahili. Wisa longuka kikongo na LCS School. Yeko tetela lokala saka LCS School. Mu LCS School lo ngai chiluba. Learn English. Apprenez le français. Aprender español. Aprender português. Lernen Sie Deutsch. Toi aussi, fais comme l'artiste Hiro. Télécharge l'application TapTapSend qui est 100% sécurisée pour envoyer de l'argent en Afrique au Congo-Brazza ou encore au Cameroun sans jamais dépasser 2,50 € en frais fixes et peu importe le montant envoyé. Incroyable. Et pour la RDC, les frais sont gratuits. J'ai bien dit gratuits. En plus, plus personne n'a besoin de se déplacer. La famille en Afrique reçoit directement l'argent sur son numéro mobile monnaie. Faites profiter la famille. C'est to sora nga yo to tika bango
Mais alors baboy. Mibali mingi oba okeno bala na Congo bazada na kata libala na first of all. Ngaka siku bo le bakuna mibali oba okyo bana Congo bazada na kata libala. Ezande ba single. Ba single. Ngana lo basko oh esala ma mingi. Babala déjà oh esala ma sikeza oh esala ma mingi za mibali oda ba bala. Ba okeno bala na Congo. Basi it's not that ba okeno bala na Congo te po basi na ba occuper bango te basi na ba occuper bango. Eza because basana na Congo. Soko zolia na sima mutu. So senga mutu mbongo. Ebi so senga mutu mbongo. Ozana se mutu wana. Jamais ozali kola mutu. Tango senga mutu mbongo ozana sene. So you have to do everything. Mutu wana olinga. Ata fingyo ta mutu. Okikanga mutema. Mais soki mwasa pota yebi. Yeah. Yes ngai na mobile na nga pesa. Nga pe na salaka. Mais nazana sene ite we. Ata boy a pesinga mbongo te I can get it. Me basa Congo ba yebika bazwalia wana, balata wana. So anything you say will go. Wait, Banan bazama tu no. Zelana and Diamond Dakota. No, guys, one house. Family, one Bozela, Bobette. It's okay. Bozela, Zela, Diamond, please, because I wanted to hear what you had to say. Yeah. Naza d'accord na makamu mingi oyo lo na side oyo puis na side oyo. Mais ebongo kasi to lobela kasi mibali oyo bazo sala kutu enough te. Oyo zotinda pe basi ona bando lo bana bango nengwana. There's a lot of men pe baza lazy, yeah? Let's not get it twisted. Mibali bebele pe baza lazy but they're not doing what they're supposed to be doing at home. Donc tika pe ba gangela ka bango, tika pe ba kangela ka bango makolo, ba pesa ka bango ba sentiment ko ba lukata. You're not doing nothing. You're not doing your role as a man. Your role as a man is just salate. Then, Papa Jeffrey, I will talk. Can I wait? One house. So can I ask the question, Kasi? Because Barolo Bapeke, Banam Bali Bazoluka, Bana Basina Congo, because Kunande Bazana backbone te, Baromitele Mate. So it's like, I'm gonna go and get a woman from Congo because I was quiet, I'll lobelote, I'll ataso in a side log on my bed, isn't I wrong? What do you I wanted to ask, go ahead, Diamond. Yeah, you were saying. That as well. Okay, because our stress is belé. N'importe où stress is belé. To mi kosa na nangute. Stress is allié belé. Okay, because you know how is Aki back in the days of vani na yo, ozo liaka na yo ba benefits, ozo qui peut vite ovani mbongo ozo kota na back. It's not like that. You have to work. People are working now. So imagine to go on ozo sala yo pozo sala, to na katandaku, ozo sala buzoba. You're not taking care of the kids. Otang sa kutu banate, ozo mbriye mtunanga, o bimara tam la tablo sa makamezanga tina ngape na kogangela yo. Na kogangela yo, kogangela yo suko latini, il faut que na kin. Il faut que ne ko cheat. Yes. Tout le bla ngana za d'accord. Oui. Biso awa we're not feminine, I get it. Mais parfois pe basi yango ba ba pamba te. Bazana raison ya koloba. Mibali wana they're not doing enough. They're not pulling their weight. They're not pulling their weight. Zana Kotakasi, Doreen, go ahead. One second. Don't worry, I'm gonna come to you. Give me 1 second. Sorry, Mama, faut talk about you. So go ahead. Tuna bagarche ebele bolukani premièrement dans les balles. Bango yo moko tuna ki bango. Tuna ki bango na ya ba âge ebele. Okay, oluka bango wapi? Non, na tune question ezana raison na ngana yeba akena oluka bango neti ba restaurant okena ba camarade. Okay, right. Yes. Kolanda ete yazolinga ka to yo ba okimo na aéroport. Mama to loba okini bango na libala. Ba yebisanga tolinga la paix. Mais si la paix c'est quoi? La paix kimia. Okay, la paix. Okay. Parce que alors bien tous à mboka il y a stress. Mobile sont azominda fo moi ça pèse moi. Il que asona azominda pesa wana kimeza wana. OK, ça c'est vrai. Mais parfois les balles ne sont pas lucapé. Et papa ça la paix qui me rote za nanda yo siko ozo sama kama mabe. Siko to fana ka total non atakuto. Nous on va zo bater. Mais nous on pas bater. Il y a une manière de savoir parler aussi à un homme. Le problème c'est ça, c'est que il y a certaines femmes en Europe, elles ne savent pas comment parler aux hommes. Au gang, au moment où la fête, sur la lobby, ou pas la salle, comme on m'a dit, comme il y a un ou gagner beaucoup, soit au bunda, au cas de là-bas est talibé, on s'en fout. Mais il faut soit bateau, faut qu'on y ait pour gérer le bal. Et le problème, c'est que la salle aussi ici, il faut ça la montée. C'est ça aussi le problème. Mais yo, qui m'en a aéroport. Pas de problème, parce que tu as des bilans dans la tête.
Sorry, that was the same t-shirt. I feel like Mwasi Apoto, they don't like accountability. They don't like, because what Diamond just said is almost like shifting the blame. Omoni Mubali, if he likes Mwasi, if Mubali Alingi Mwasi, he will do anything for her. He will go work for her. He will make her life peaceful. Am I lying? Right. Am I lying? Right. Am I lying? So women, we need to look within. If a man is coming home, he's being lazy, he's doing this or he's not providing whatever, it's because the woman, maybe she's lacking something herself. But women of today, by feminists, they just like to shift the blame. It's just the okay. I'm not a feminist. No, just so that I can give. I'm not a feminist. Sorry, Diamond. Just one second. Just so I can make sure that people understand as well. Donc yours all about ke moro basi biso basi. Pona to ba vraiment ke eza faute na biso to lingango te. Eza ka ke attention biso to sali loko to zolo baka ke eza mwana mbali muta asali Laura Mabe. Okay, cool. Okay. Diamond, can you just respond to that because it was your comment and then I'll come to you, Jeffrey. I'm definitely not a feminist. So Botaliba past episode, Naza big on women taking accountabilities. I stand for that. Women have to take accountabilities. Me en même temps, na ovanda teka na agree na likamobe when I know there's two sides of a coin. Okay. It can land on both sides. Nena baki ne bandeli, oui. Basi bele awa they're inadequate. Could fight back moza could basali bala. Bo pandemino could bala ngoko masingo because you're not doing enough. Me en même temps pe mi bali angope they're not doing enough also. Eto mi bali bele baby ke so ba ke musala so ba zongi na katandaku shift is over, it's finished. I'm the provider. It's silly. Na mi maso lo mo sute na katandaku. Me we're running a family. Running a family brings a lot of stress. Also comprendre all of that responsibility ko ko elaka moi cité. Donc parfois moi ça ko loba and first time deuxième fois, troisième fois, et comme on a tant mauvais, moi, on a fait à craquer, na craquer, on a collé, on a fait mbali n'importe quoi. C'est comme mbali, on a ce code décision libre, sur les rasos, allo bata, ah, maman na yoke bisika yo wuti, na yoki makabolobi, to meka kobongisa, to meka to zo solution. Yes, tu ko, et lo connaît solution, ils alaka akene nakin, parce que kuna ne kimi ezali. Mais bongisa kan nandaka ndakatanda kuna yo, avant kende kuna lukaki, mais parce que tant ozonga, ezaka the same. Yeah, mais to zarola, by the way, just to make clarity, to zarola bakara. Sorry, balambali ya nini te ya mariage te tozalo ba pe singles as well. Mais singles de talibiso tenisi. So mo bala okay, so ki ba single ba okay na kin bazo basina ba onko de talibiso. Kasi yango tozalo ba basi apoto est-ce que biso toza are we good enough for marriage basically? We are good enough. There are plenty of women awana poto o bazali prêt bazali good enough for na marriage. To generalize te e bele pe bazali parce que ngala za good enough na bala. Nazali e bele pe comme ga bazali. Yo bala no? No? Eh, même chose caméraman, babala no? Et bele bazali. Tozo bateke awa na poto bazali te bazali. Mais tozo tuna point pona nini ezo mona ndere majorité bazo bana okende na Congo pona baluka basi. So I want to go to Jeffrey, yeah. Je pense que Diamond a dit que bazo tomber na basi ya mabe. C'est la même chose pour les hommes. Ceux qui osent mbali o yaza bien, aza responsable. Maître de la maison, le maître de la maison pas dire dictateur, veut dire qu'il prend ses charges, qu'il assume sa famille. À cause de la makamwa na zolubate. Donc faut que mon balle a bongé na pointure et le colonna. 1 second, Satish. 1 second. 1 second. Let me finish. Man. Yeah. No, because I'm basically on the question you were saying. So if you get the right man, that's responsible. À cause de la laisité, à cause de la fainéanté, à cause de la soeur famille na yo, à cause de la nuance, à cause de parce que dans balle na yo, you marry the right person. When you marry the wrong person, faut s'attendre à tout comme il y a font quand le bakaba choix na yo, ba conséquence na yo. But women don't like to hear that. Women don't like to hear that. Women don't like to hear that. Women don't like to hear the fact that why did you choose a useless man in the first place? You yourself, you have to be a useless woman. You have to be a useless woman. So you mokoza moi ça m'a bé, mbali pe ozo akara ya m'a bé. Papa Trésor, what do you think? Kala, d'abord, bassiste on a babalite make sure bala mobalo alingi yo. Ko bala te parce que au moni sister Diamond na bala bobet be maman nisiti ya bala. Ko ça les rêves wana te parce que moko mobali soit alingi yo Olanda ningo lingila makambo pour OK comme na niveau qui na bakincha ça te. Donc luka moi si musu na banda. Et belé pe musu za ba força ba mi bali pe na mabala. Yes, very true. Ils ont pas a forcer ya bala yi. Tant ba bali e boya moindre on mutu alingi yo pour comme na niveau pendant qui a trompé yo. Ils ont quitté après on senti oh ya ngai. Mais ceux qui au forcer que l'on muki au sala a la chomba moko. Le problème is a nini na bande kwa basi ana poto. Au moins na Congo
Moi si so mobile azoloba afanda calme baloba ate eza na moto te na bango bana mbongo misu bana mbongo na bango peko bape na position na bango mais mobile so azoloba omoni afandi calme na zoyoka respect ozopana mais awa na poto eza lokola so ebisi mutu ke osali mabe eza lokola ndire ofingi ye akobimisolo yo akobimisolo mabe na yo ozopana elo na cette constant mona baser eza yo lobi na ye ke omoni loko osali mabe ya bandi oyebiso suwa makambo yo sa ali bokoti bango na discussion bokoti discussion esilaka te sikoyo ase retrouver par exemple na mwasi mobo na Congo kuna azotia ale so ozoloba azoyoka yo so ozosala boye azotosa yo eza te kaza azoba te ezali ndenge nini ya komaîtriser mobali bamaîtrisaki na koza mafi te basi apoto bamunoko minoko ya mwasi wana poto aza nango eleki trop komi sikuta mibali minoko toyeba mibali baloba na biso ke mobali avant koloba fo ngodingodi ne emateli kuna ekita na se baloba na biso bongo ngodingodi na niveau penza ya koloba so biso neti nga oyo awona koma olobela mibali po tozala choix te so tolobi boye te et ozake koza alors il y a trésor parce que yo lobela pe mibali okoki oza d'accord pe mibali some men de non I'm getting there mama na ngai yo lobela mibali I'm getting there parce que eza la part mususu ya mibali ba mibali mususu OK na expliquer vino lo moko eza ba tente belé bazana na ba salon de coiffure eza ba tente problème na problème na on comprend eza la posa akende ko linga mwasi na Congo azo jusqu'à par exemple ngape mais asana makambo na to and there's nothing happening at home. There's nothing happening at home. Azo profiter parce que naturellement na kati na ye azo sote ba problème spirituel, azo ba problème na insécurité. Pour na ba mobali wa trompaka, nga benga ba mibala na bazana ba insécurité. Mobali pe, bo ba pe que mobali pe soit azo tromper hein. Et qu'on appelle yo moko mwasi mto comme c'est la niveau qui ko tromper. Vous comprenez? So bilo mo besoin insuffisant na ndako. Et ça tala, au moins est-ce que na mboko yo, ça basi mususu pe na ba beta 6 mois mobala simba kete alala na ba ji alala na kola azali susu danda ache susu robi le kolo ala pale susu liputa donc ils ont donc no go area donc so mona na Ukraine donc so ko tu na bobolo so oyebi oyebi bobelo mobo mobali soki au servir bien te na chambre ba comment stresser akoma lokola mutu alukaka ata mutu moi yango kama ba moi c'est qui tombe mais tellement mutu azo bimana ye et ça parce que mutu ana kutu azo kipe sous forme moi cité azo kipe sous qui toka moi cité ake kuna po a opesa ye lokwa na ngo posa yo PCT na ndako koma décoration on ça décor ba patala wa to boy ba qui toka ba forme qui toka décor décor moi c'est la ngolo moko et ça on a la voiture on a la voiture moko efana na ngwana okumba ngote et le côté useless pas tout ça on a nice Range Rover et avec autant na mugendi et lo malongo. So let me bring in Bobette. Na lo babasi ming pe ana poto to bakomi ko ba na Congo. Not peso example when they diamond and light boy from head to toe. Omo na ba ona ba feti ba ongela. It's their own effort. It's got nothing to do with their husband. Mabo makasi. Mibali. Asomleta mwasi perite. Evita pri na ngote. Mwasa lati from head to toe. From head to toe. Effort ya mwasi emoko. Memba tuba umuno baba. Baoko ba za mobali na teke taye na Range Rover mwasi emoko bakomi ko keno bana na Congo mibala bien o ba take care of them o ba soigner bango o ba look after bango o ba communicate na bango très bien mibali ba okyo basi ba okyo bala na Congo ba so pe e bazo sakana ya zali mais bien pe bazali ba bengsi bango pe awa na style ça poni nous sommes bokata nga bokata nga e ba te point Bobette
Bobette, loba. Non, loba, silisa mama. So, na lobi ya ba même se ba osaka na bango ezali zaka bi mibali ba okena Kongo basi ba osaka na bango. Ta ba obengisa basi ngo aba okima bango te. Ta mibali ba okezwa basi na Kongo ba okima bango. Ba okima bango. Is that the same? Ta mwasa okene na Kongo be ya loba baso bema o ba souffrir na kata libala. Ta ba okene kozwa mibali na Kongo ba oso ya bien. O ba zana fachi. Senti, je sais. Pas forcément. No. Bozela. Sentish, and then I'm gonna come to Diamond. Bozela. Sentish, I'm gonna come to Diamond, then I'm gonna come to Diamond. First of all, no woman is going to Congo to look for a husband. They are. That's ridiculous. If they are, then they're very dumb. What people need to understand is women look for protection. Do you understand? Men look for respect. They want to feel needed. Do you understand? So it makes sense for a man to go to Congo, even if Masiwana Ningika passport. A man, he likes that feeling of being needed by a woman. Why would I, as a woman, I'm working in the UK, I'm earning money, knocking in a Congo to get a guy, I take a Makemba in the market? What would I get from it? What would I get protection from it? What would I get? Not a lot. Sorry. I'm looking for Bozela. Sentish, can you finish, please? I'm looking for protection as a woman. Congo. Not to be rude, but a guy from Congo, what's he gonna bring to the table for me? I'm so sorry. Non, mais on ne peut pas zapper na ba misala misusu ya bien. Ya bien. 1 second, guys. 1 second, one house. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup entre eux, ils sont en train de parler pour le plaisir de parler. En fait, surtout Bobette, elle mélange tous les sujets, elle parle. She mixes everything. Yeah. One thing about these people, they're talking about people. Une femme sage, on dit une femme sage bâtit sa maison. Qu'un homme, pour tromper une femme, c'est pas juste parce qu'elle n'aime pas la femme ou l'homme trompe le plaisir de tromper. Non, il y a quelque chose qui pousse à quelqu'un d'aller dehors. Et beaucoup de femmes en Europe, ils ne se remettent pas en question. Basia Poto, Bozanga tendresse, Bozanga charisme. Vous êtes trop agressif, vous êtes comme des hommes en fait. Un homme n'épouse pas une femme pour qu'elle se trouve avec un autre homme. Donc, les Basia Poto, Bobongisa. Botira kozala koluba makama mikanda obala zoke na Congo obala mwasi pona mikanda moto moko ta kufa na mikanda biso nyonso to ya poto zo mikanda totika ngona sima do botika bilobela surtout Bobette ngosolo boloba makambo ezana sens en fait ne boloba tika liboso ya caméra lobi ko bala ozala mwasi les bala mais comportement na yo ezala accepter que lokolo mwasi les bala pesa exemple la mu ba génération ezoya sima ezwa exemple na lokolo Diamond makambo zo beza ezana nzila et moi ya franka lobaka ba choix na yo ba conséquences na yo. Donc ce que je monte à ma baie, faut s'attendre que ma baie ya. If you're trash, you're gonna find trash. You attract what you are. That's all I had to say to you guys. So speak with sense, and what you're saying has to have common sense. I know common sense is not common, but have common sense. Donc bozala mayele nenga roloba, bozala liboz lenga te liboso la caméra pour roloba bilobe là en fait. One house, Bozela. Diamond, did you want to add to that? Yeah. Diamond, Doreen, Jeffrey. Bozela. Diamond first, then Doreen, then Jeffrey. 1 second, Bobette, please. Diamond. Na bosele mukena zeli mwa mingi. Menangina loba ya. Omoni ponanga ya. Obi libala. Eza ngo simple. Yeah, it's simple. Libala ya simple. Obi lengi libala ya gu. Yeah. Libala ya gu. Ponanga ya. Omoni ko manage libala. Esenga kaka feminism Feminism kote. Being no, you have to ooze in it. It's easy. It's very easy. E loko nazomo nezo tinda mibali bakende. Obi basi batomboka. Obi whatever. Pono ko tinda da mobile ya sa eloko. It doesn't take a lot, you know. Obi makelele oba okelo bana basalo kuna almost na chaka makelele. It doesn't exist. It really doesn't exist. Parce basi bele pe they know how to look after their men. Ozomona ba yebi ko look after their men. E loko zozanga pe za prière. Tozo ba ko sambela te. Tozo perdre bibezolo banini ke na po eloko tia nzambe na kati nzamba za la fondation elibala na yo. Eloko zozanga mingi yangwana. Tozo tala ba mabala ya batu susu biso komaka bitala toto tala mabala batu susu. O tala ye kuna mi ngana zala ngote. O tala ba ke kuna memanga ipe. Ezo ko kaposhe mobali na yote. Na mama na ezo ko kaposhe mobali na yote. Prière ezanga biso. Mama na biso na ibi ke bandoko la mka ba sambela kapona mobali na bango.
papa koza la lali kuna mama ye atie liboko na chest mobile assembly na muta mobile assembly to zangisi makambu nyonso wana tu nisi nzambe atika biso te biso to tika nzambe parce que eloko mikende tinengo na ba problème na kati mabala tia bolongo na se sambela no mama eloni ne ezanga yo ata mibali pe bo sambela sute po anini eza lo mote o eleki nzambe akoyi ko bongisa ta mabali bala o ekoya papa ozora nzoto te sala 10 ans sambela mama ko fungola to tika makambo nyonso ofuto keneka ko luka to bongisa nanu o eza awa to bongisa ngo to bosana te nzambe mutasangisa libala eza tolobadani ni ke libala is one institution o eza la vraiment attaqué attaquement parce que baby que so ba attaquer libala bana pe baza affected surtout so bana baza na kati bana pe ba komi affected e komi ni nini bana broken home bana ni ba kokembe za bana ale mama komi ko sala su makasi lisusu bana stu bazokemba papa ko kene na ye azwine mwasi mususu so lobi kuna ko na balate na bota te bakondima ngaso na lobi na balate na bota te na kondima yo ndio cha bana nyonyo na TikTok na sens kana ba kembala ko kena lobi kuna ko na balate a continue to sambela to zongsa ne nzambe pila ya libala na biso to cha foundation ezonga lisusu nzambe. That's the thank you so much. Zanana kotsa Doreen and then Jeffrey. I promise I'm coming please. Je voulais juste revenir sur Mbobet à Loba qui quelqu'un na Congo. Déjà, généralement, sur le monument à moi si vraiment, pour la base, base single. Soit à quel la king pour le gamba, c'est un bal à Wazanambo. Au zombalo à terre, à Kimbati. Ah, c'est la Zanambon. Parce que Totiki quand il la poto zombalo. Il bat la king, bah on a carte d'identité, bah on a carte passeport, quoi, il y a poto, quoi, à Oki, man Zela Aslisa, attends. Dori, yeah. Zela, one second. Et moi, si elle va au Congo, au Mobile, c'est qu'elle a un bon. Désolé, hein. Parce que excuse-moi, no, one second, papa, Trésor, avant au quota, Zela, Nani, Jeffrey, and then Trésor. Tu vois, je suis d'accord avec ce que Damien a dit tout à l'heure. Tu vois, comme on dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit. Donc, moi, c'est ma yéle à Tonga, la femme sage bâtit la maison et la femme insensée la détruit. Vous avez dit quand même, Mikana, que vous pouvez savoir si Mikana Congo. Mikana peut nous couper dans le côté, peut nous jouer. Faut nous faire nous couper dans le Tikango. Donc, Marambozolo, franchement, ça n'a même pas de sens. Déjà, de un, pour dire que, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure encore, Bobette, Makamboya, Kosongla Moksumo, moi c'est là, tu as dit, de un, moi si vous êtes impoli, vous avez un manque de respect dans l'ibala, aucun certain mon bala aucun homme va sortir son argent pour une femme qui n'a pas de qui est impoli, qui a un manque de respect, qui ne respecte pas son homme, moi je ne pourrais jamais m'occuper d'une femme comme ça. 350 livres, 350 € pour une perruque, pour une femme impolie, je ne pense pas, je suis désolé. And a wife wouldn't even ask £300 for a wig, she asked £300 for the bills. Parce que déjà, moi si je sais qu'une femme me respecte, elle n'a pas besoin de me demander, c'est que ma femme, fin du mois. Mais ce que je dis, une femme qui me respecte, je n'ai pas besoin d'aller à demander, je vais donner automatiquement. Non, ce qui est ça, moi c'est un poli, ouais, ça un manque de respect. Tu vas débrouiller au Kemba Yomoko. Comme le Kemba Moko, le gouvernement, il que mes tout que vous voulez, mes balles étaient, vous mes balles étaient, ou qu'on nous offre là-bas 300 €, 300 livres, vous tapez dans moi, il y a bénéfice. Ok, on se ma perruque. Comme vous êtes impoli. Ok, please, Papa Trésor, le mec qui va go back, ça. Bobette. Il faut faire très attention. En tant qu'une femme qui se respecte, pardon, pour la dignité. Qui dignité la plupart c'est la mission que wapi et koufa. Pour la ligne recommande un niveau là pour linga mobali moi suis linga mobali yé moko mobali na kotika na respecter yo et puis ça biso et puis ça mobali te balinga yé moi si balinga ka yé moi si balinga ka yé pardon tozongi to koti la Bible
La Bible, na tangi Bible banda na Genèse ti na Apocalypse. Na mona place mon côté Bible ezo pesa mobali instruction di ba. Na mona ka pesa kaka mwasi. Pe ezo etala ezo ki na ba point balobi ke ndako ya makilele. Bible ezo pesa mutu permission ya obima place wana. Donc moi so aza makilele aza lokola carré dentaire. Ngam na robiango te, ngam na komango te et comment na Bible. Vous en parlez, moi, si à mon tout passé, alors la carré dentaire. Ceux qui obéissent la carré dentaire, tout fait. Tout fait. Tu fais. Tout fait. Le wisdom tooth. Minu, non, c'est pas si à Minu. Et ça, mon qui par rapport à moi, c'est à ma kélé. J'ai envie de dire que moi, si, tant qu'on a la Bible, so, biso la Bible, mon bal a dit que ma parent a s'attacher à sa femme. Donc la pécification duty a koluka moi si pour s'attacher pour le rest of our life. Babi c'est lui qui trouve une bonne femme. That's the key word. Une bonne femme. Trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Tous ceux qui sont au moins et l'homme tout ça qui n'a débat moko na bande ko franco na ba sister Caroline na ba likambo ba nenda et zo zo miselo ke soki okuta ina mwasi moko oyo aza bien aza bénédiction pour na yo. Siko combien de basi na poto abaza ba bénédiction ni ba. Na avant la clôturer les loko na loba. Oyebi bozo comprendre te et logo yo to bengi di bala ba da mena to loba o kadata. Au moment où moi si akonimaki aza mutu ya berere. Et ça au moment où moi si na kosala susu berere wana te. Soki na ozo nimate ke moi ça sala berere. Et ça la kisake ozo nimate ke oza na problème. Il faut tout comme na niveau ko il y a quoi accepter le problème. Ya suka. Na poto oyo ngala ke nakakine na zapira na Londres na remarqué que en tout cas mibali belé vraiment tout ça ba irresponsable. Vous comprenez? Mibali belé pena tout ça pena ba irresponsable. Mobala poto ebi ko prendre des soins à moi cité. Ozo ba pe ma bato. Oh moi si na ngai o mani likolo ti na se. Ata chaîne d'abord ata ma kipe pa mo katsa ngoti. Bozo kumisa ka bato ke. Wala mo mina nga mais ami latisi ami sali. With that, pas trésor. Non, okay. One more thing, because photo Silisa. I want to ask Sentige, just to close, please. Close us off on this topic. What are your thoughts? My thoughts is women in the UK, women in the West, we need to work on our femininity. Like Mrs. Diamond said, marriage is easy. All you have to do is be a very feminine person, because the problem with women in the UK, we don't want to be soulmates anymore. We want to be jailmates. We just want to give men headaches, and that's not okay. Hey! And on that note, we are done for today. Guys, as you can tell, today was another heated conversation. Listen, I want to hear from you guys in the comments. What are your thoughts, okay? Is it that men are leaving this UK, leaving the Western world to go and find women in Congo or in Africa because the women here are just not feminine? What do you think? Put it in the comments and let us hear from you as well. Thank you so much for watching. We'll see you again soon. Well done, guys.